C'est ça. Histoire pas nini sala kayo nini sala kiyo ko ta musique ko landa papa na musique nga ava papa nga kufa nananda oyemba donc ce papa na biatis papa te sa oyeba donc papa anogi da ogangena tanga na classe bani wona boy nananda oyemba na rapper bani bon tanga kufeli espane na incarner ngomba moko donc mamone na surtout maboka maestro Fabriga c'est tout avant cadrer la musique en beaucoup na mis deux albums dans orchestre on a la voyage ça déjà deux voyages en Angola Gabon donc c'est bon na bon maestro a peut la direction en même temps je peux dans na mabo na ngamo voilà histoire pas nyamo yo mo ya papa c'est la plaisir na ba tu bola na biso soki na pesi yo mokongo okoya koloba kenga na boyo awana yepo tolingana mama tala okomi kosalelanga bipale talanga na kati bibale bangoma mpona kolanda bolingo tina Wagadugu elingi koloba kenga nalela yo atatunga na poni yo Francine na fukami mama na bana na leli voilà novembre 2018, ça fait 20 ans de la Kinda. Donc, c'est la Nzenza, parce que c'est un peu historique. Il y a un peu de la Yéba. Il y a un peu de Koufi, jamais et bien chante papa hello kolingi motema bio hello koko lukezali nakosenga na bakoko bayebisa soki lisomali ngai mona na bebio na bebi soto
Jacques Allais, Mamie Rosa, Papi Tex Kamwa, José Drouillet, José Dilou Valentine Vava. Ça peut faire un peu la 7, hein? Massa. Ana zumbo c'est la zumbo. Kumba moto. Sali musana na ye mokolo na ye ekokaki nzambe alobiyaka ute esika na mosala oyo osalaki na moto etikali bakaka te na nzela wana kaka eloko kosenga te ya solo biso baleki totikali na mosala oyo toza kokomba mpe na mosala yango tokende malamu tala ndenge tosalaka mosala na biso banda tobandaki na septembre na 69 te na l'an 2000 bambula ebeli biso tosalaki tolakisaki bino ndakisa oyo ya kovanda esika moko na ndenge ya kosala mosala napesi bino merci mingi na ndenge tokanisi makambo ya lelo yebi telokola tobandi yango lelo kosuka malamu mpe nzambe azali libota ezali merci ye awuti poto ntango bisango ya 20 abi atika te monsieur mitex azalaka na makanda azwaka kama azwaka accident azalaka na makanda si voyez bien parce que vous savez bien
sanza bambulami kala misimi kusani nasambelaka na nzambe ya bandela biso kamisisa loboko balobatanga na bible senga bakopesa yo anga na matese kilie iyo bokongoma fongolanga motema na kota pepe baselekeli-nga na yo motema Je comprends l'émotion. Ça passe mingi. Après ça, ça va faire après tout ça va faire. Moi c'est là. Moi pour me dégager. Courage. Courage maman. Nous ça vision pas la zone là. Attends que maman pour la papa. Makanisi malekimaki Kujabutu nalalake Sebo ya kokanisa yo Unanaka Naye awanga foto Sebo sala sheri Bonayo Bonjour. Bonne santé. La santé, par la grâce de Dieu, ça bien. Comment tu peux nous dire comment impression les années pour nous impression na yo. Vraiment na sepeli parce que biso toyé kolela papa oyo abokola biso bané belé. O babengi Pepe Kale, ngana betina Pepe Kale, ngana voyager na Pepe Kale, na yembi ba disque belé na Pepe Kale, oyo batulelo ba kansara ba partie sur Pepe Kale. Tozaki na défaut moko boye, mon clip les katam so ba bengani na ba 4 personnes ba sali clip. Biso to yembi pe to salité. Donc époque on a je pense c'est ça époque moi mabé, mais au moins na garder ba souvenir et bien belé na Pepe Kale. Ba souvenir au garder. Na mata avion na ngali bosso na vie na mati pe na avion. Hein? Non, pas avion musical. Avion vie na matin on a papa na ngai. Donc avion musical na matin na Pepe Kale. Na ebi mo bamboko belé na Pepe Kale. Na lié mon musique na Pepe Kale, na boti mo bana na Pepe Kale. Donc voilà. Et puis en plus, à Balelanga de quoi famille. Donc moi si besoin que filmer wana, c'est ma tante. Donc Pepe Kale et Pananga vraiment na habité quoi, na habité. Comment je peux dire comment je souvenir na yo kuna comment kuna chanter le on pour le journal là. Non comment les souvenirs pour marquer. Il y a on entend tout à l'heure. On y a surtout à ça là il y a malamu ponanga, ningi na voyage, ningi na koma le lobby, ningi yo soko yebinga, ningo yebelinga yebinga pona Pepe Kale. Donc voilà, ça va souvenir il y a bien et puis banana ningi ba robinga noko ça va souvenir o ya pesinga na vie. Voilà, ce qui lelo na zui et ça pour banana et puis bazouata bonbon. Merci beaucoup. Oui, Setemba, le samedi 1er décembre. Le Setemba est un grand spectacle où tous les artistes du pays seront présents. Ouais. Alors, mais c'est quel dernier témoignage que vous gardez de Pepe Kale? Les amitiés qui nous avaient liés depuis notre enfance. Nous avons passé l'enfance ensemble. Nous sommes rentrés dans la jeunesse
ensemble et jusqu'à ce que nous étions en train d'entrer dans la vieillesse, ben, il n'a pas suivi il est parti un peu, je dirais jeune, en 47 ans. Donc, ben, tout ce qu'il a fait lui, par rapport à son âge, il a fait comme s'il avait 100 ans, s'il avait atteint 100 ans. Donc il a beaucoup fait,